Majorité ya bato na lobaki yango na Matthieu na lobaki la fois passée. Majorité ya basali awa babimi na Congo, nga prophète, nga pasteur, nga apôtre, nga bwena. Na tuna ka basali wana nyonso nani ayebisa bango, nani ayebisa bino ke boza basali. Ba musicien chrétien belé, ba trahi. Mingi basembe kisi. Toyebi bino nyonso. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kika kokoma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité. Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit bien-aimés. Ils ont dépendre na ère oyo aux ubiso na chaîne oyo kitoko itikalaka moko. Oyo pesa isengo na monde entier baby misaka vérité semi so ba congolais ezotalela Yesu Masia matoi na bango yo kamela kaka lesnazariens.tv po ba ebike awa nde basakolia solo baleka pe balobaka vérité yango na ngai nazaka na nga tribal teme banda na koma Kongo Nzamba inspiranga no koleka na chaîne mususu te parce que na ebike bosanto eza awa Nzamba pambola yo na zana mwa passage muke to partager na yo oyo lipa ya bomoi tozobuka lipa na yo na mukanda ya Genèse chapitre 3 na 8e verset. Bible le oui. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachait loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Toujours sous la sur le temps du soir. Le temps du soir, au Bible lobby, a une histoire à Adam na Ève, moi sinaï. Zamba sali bangwa ti bango na jardin d'Éden. Si bango boli anyonso, mais sauf au boli ate. Mais bango ba désobéir mbuma o Nzamba lobaki bali atende bango ba choisir yango pona kolia. Alors tango bale yango bakutana ki na malédiction ya Nzambe mission fungwami bamoni nidité na bango. O bango ndenge Nzamba sala Adana Eve atia bango na kati nelanga. Nzambe atia bango nite. Nzambe atia bango bilamba po te bazala malamu po bazwa vale na miso banyama na miso bato nyonso. Elamba yango babengi yango gloire kembo. Nzamba latisa bango kembo epesa bango vale. Metango bango basumuki bakwesami kembo ya Nzambe longwe pe ba se découvrir que ba communie yango na Bible lobi tous ont péché dans le livre à Romains et sont séparés de la gloire de Dieu. Alors ba lobi na temps du soir Nzambe aye na kati nelanga pe abandi kotuna koluka. Aluka tuni bango oza wapi Adamu oza wapi. Bien aimé temps o tozana ngo kotala na basi
nyonso onzamba apesa qui pour attendre temps de la fin. Tout le monde dit que tout ça ce qu'on attend du soir. To komi na pourquoi ya makambo nyonso. Na tango ya pourquoi ils ont nécessité mwana na mwana aiba kuzunga isika papa na yazali. Ya mwana na lingaki na yebiso kaka ketango zomona ba réalité o ezoleka siku mikolo oyo. O musicien chrétien asali boy. Pasteur asali boy. Diacre asali boy. Chantre asali boy. Évangéliste asali boy. Suku moni mabe mingi. Ezo swama epa ya bana nzambe. Pourquoi? Parce que Matthieu a lobby laissez les quatre assemblés jusqu'à la moisson. Tika bakula assemblée na tango ya kubuka mbumande tukoyeba bungu ku séparer bango. Oh mon Dieu. Tukola ki assemblée na ba traître. Tukola ki assemblée na ba démo. Tukoli assemblée na ba ndoki. Basimba ki pe Bible lokola basali nzambe mais réalité zake baza basali nzambe te. Si ko temps est sonné et pas wapi il faut séparer les faux. Na ba oya malamu. Tant oezana ngweza te ke Yesu ndi azo tindika mais mutu na mutu azola na adresse na ye. Parce que moi na lupangu net bana bakenda classe okuma na école balobi ke biso tozana 500 élèves. École mususu 200, mususu 300, mususu même plus de 1000. Okumona pe bana bae batondi. Batangaka tout baba na classe tout de 6h à 18h. Tango 18h ekoki okomona école etikali vite mais balabala nde tondi. Tango balabala etondi ekosuka wana te moko moni balabala pe ekomi vide. Circulation ya bana ezali susu te. C'est-à-dire mwana na mwana azungi na ndako ya papa na ye pote akende kupema aibike na ndako ya papa nde na kulia na ndako ya papa nde na kulata na ndako ya papa nde na kulala. Ta otozana ngosiku ezata wapi nzambe azo séparer ba chrétien na ba païen. Ta otozana ngosiku ezata wapi nzambe azo séparer batu mabe na batu malamu. Donc moto na moto azo regagner muboti na ye. Yawa kumona ba bazo sala nzambe na kisi. Satan akomi ko dévoiler bango kolobaki ba obaza ya biso. Ba pe ba sala nzambe ya solo. Nzambe pe azana bango azui babongo ko batela bango. Regret na nga mingi eza situ puna basali ya nzambe oto sona bango awa na Congo. Basali ya nzambe oto sona bango na Congo. Na ebite na réalité oyo mboka oyo zo traverser yango actuellement. Matéya nini bino boteya ka na église na bino. Bozote ya royaume du ciel. Ou besoin étudier comment faire sortir ces peuples de l'esclavagisme. Tala liluba nzambe te ya makana perot. Liluba nzambe te ya makana tango makambo ezolekana. Tango tozona ngo sikoyo. Ezatan église tout s'élever spirituellement, non pas physiquement. Notre combat n'est pas charnel mais c'est spirituel. Tous les s'élever spirituellement. Tout est bisanzambe ke tout lingi kimia ya Congo délivrance. Moko mususu to bande ko sala émission na studio toujours à les Nazaréens. Journaliste a ebisa kenga que toute autorité vient de Dieu. A ebisa que oui. Kabila aussi venait de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais et c'est ma autorité mususu. Tout à que pas nzambe te. Goliath fut élevé. Balobi aza homme de guerre abunda ebele. Mais azalaki na nzambe te. Il a fallu tant que nzambe a élevé un petit David. Pour babongo ko écraser. Saul fut choisi par Dieu à travers Samuel. A désobéi dans Nzambe. Nzambe a boa kisi. Nzambe a élevé moto mususu. Mboka o komi na problème. Oya Saul, Samuel, et David. Mais yo kotuna nga David yango nani.
Mais le problème, c'est quoi? Mon problème actuellement n'est pas avec les Congolais païens, mais mon problème est avec les Congolais chrétiens. La Bible nous dit, si le peuple ici qui est invoqué mon nom similé, et cherche ma face. Nous devons prier pour notre pays. Moment à prier autour déclencher en haut. La chaîne à les Nazaréens pour tout le monde. Yo obéi na ngote ko problème nanzam. O intervenir toute délivrance ekoya. Mais yo ko bénéficier na délivrance en beaucoup côté. Dieu s'est déjà levé pour délivrer ce pays. Et il le fera. Mais le temps du soir est là. Basali à lokuta bako sabinote. Tao tozana ngosiko basali ya solo bien-aimé bazu bundana yo ilongo pote yo soit délivrance. Mais basali à lokuta bazu vilité pour bazu matériel. Ils ont besoin de matériel. Ils battent les ministères sur les mensonges, sur l'orgueil pour parler des choses inutiles. Mais au contraire, nous nous battons pour que les choses soient bien et que tout se passe bien pour la gloire de l'Éternel. Yangwana, tant que ça n'a musikoyo, ils attendent que tout bunda, porte ma camoyo soutue babo kutambo la malam. Tout bunda porte ma camoyo soutue la malam. Tout élément de prière, nzambe akusala. Le temps du soir, tolobaki ba makambo ebele awa na réseaux sociaux, batu batele meli yango. Majorité ya batu na lobaki yango na Matthieu na lobaki la fois passée. Majorité ya basali awa babimi na Congo, na prophète, na pasteur, na apôtre, na bwena. Na tuna kabasali wana nyonso nani ayebisa bangu, nani ayebisa bino ke buza basali. Bokuma basali ndenge nini? Papa no amolimo nani? Bo oyo yozo benge papa amolimo yepe papa ni amolimo nani akonsakra ye. Akuma musali ndenge nini? Na kati na biso tala ba infiltrer ba tondie belé. Ba onde ba subo mela biso musala. Ba so wela mbongo. Basi distraction. Yango komona na église ba église msusu ekomi même etina poto bantimi o bazaka na mbongo bakoma ko commander pasteur o balubande pasteur tous bazwa pasteur bati na poche na bango pasteur est une révélation te yango bino ba pasteur na zolo bela bino moto ya mbongo akosa oti ba bota la pe malamu ba intercession na bino na église. Ma prophétie, il y a le côté comme le diable se déguise comme l'ange de lumière. Ma prophétie, je dis maman ondoki, maman konandoki, obuindoki. Examiner encore avant de agir. Bande qu'on a biso bosana poto boyo kangai. Nzamba pesi biso ministère oyo. Poto tonga menon pato book. Nzamba apambola bino so bolandi exhortation. Et yo zabino timing était parce que Mikolo souffle les âmes qui sont en retraite. Na lingena biso que le temps du soir est là. Moto na moto azusunga na ndako ya papa na ye. Moto na moto azonga na ndako ya papa na ye. C'est comme moto na moto azo retrouver vraie identité na ye. Azalaki lokola pasteur mais aza pasteur te. Azalaki lokola moyembi, aza moyembi te. Azalaki lokola chrétien mais aza chrétien te. Ba oba simba ekisi nzambe azo dévoiler bango ba oba sela ngambe kati na lokuta nzambe azo dévoiler bango yo moto na moto azo songa pa papa na yope ozo songa no wapi ngai na songa pa papa ba musicien chrétien belé ma trahi mingi ba simba ekisi to yebi bino nyonso. Yo na monaki yo aucun concert musicien chrétien aucun concert ya musicien mon kilo kende kolokani rapport ni les un oyo ebiko zo sela nzambe na kati ya via kisi
pato azongela nzambe lelo na ozota mingi te nzambe apambola yo mateya na biso esuki wana ntango apoko ekoki moto na moto azonga na ndako komona nga dans légal de la délivrance oza na malade oza na problème n'importe quel genre de problème benga ngai parce que koplote baye kosolana baye na ngai place église ezali balobi batekela bango église batekela bango lopango wana toza na négociation un jour bokoyoka ke non prophète Boaz babengani na lopango place azosambela pourquoi parce que bango problème bakopesa solution majorité babenga la solution pour nous bango offrande te opesa 1000 offrande à $500 pesa offrande à $50 osomba mai somba boucher somba mais boyeba ke basali ya mabe belé bakoti mikolo bazoteka ba bougie moto akosote kosomba bougie te za pratique ya lokuta kosomba mungu ate pratique ya lokuta wana kosomba mafuta te pratique ya lokuta mamsu bateka tina babele ikamona lobaki na zolo bango lisusu botika makambo wana ko distraire bana na nzambe pe yo okula chrétien solo yo kakangai je suis sentinelle que Dieu a établi pour vous na lobi bo mama ba vana lokuta te kaya malade benga to ko prier ko soit guérison soki nzambe asimbi motema o soutenir so financièrement ko sala soki ko sala te c'est pour la gloire de Dieu mais ce n'est pas que ozwa mbongo na yo opesa muto akosa yo a escroquer mbongo pe moni solution te après lo ba ke ba pasteur baza ba escroc non ba infiltrer ba continue kati ya biso ebele numéro na ngai za 243 plus 243 81 00 194 243 81 00 194 kumuna nga prophète Bruno Boaz email nini Facebook na ngai zali Bruno Boaz email toujours brunoboaz@yahoo.fr nzambe apambolo la présence de l'Éternel mama Tiffany Mungu nzambe apambola o mingi bitumba na yo Isaiah biso tozobondela nzambe akubundela bitumba nsezoya balobi on frappera les bergers les brebis seront dispersées mais yo bakotoucher ote nzambe azana yo c'est angel nzambe pe abatela yo na bitumba yo susana ngo akopesa pe elonga nzambe apambola oyo azali bongo les grands techniciens monteurs na biso frère Justin Kwangindo face à profil nzambe pe apambola lisusu ale les grands caméramens nzambe apambola le Nazarin kende liboso apambola pe prophète Ngefa po azobunda kati ya solo nzambe apambola binoso ciao aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te